Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima kendi. Umela. KNB ko zape te so kuta nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons forts. Mbote fidèles téléspectateurs et à magazine KNB Kinshasa Nabiso. Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC, a démissionné, n'a participé à se retirer dans le dialogue parce que Azor reproché Vital Kamerhe de mauvaise politique d'Autriche, c'est-à-dire diriger pour mieux régner. Secrétaire général de l'UNC, Bertrand Ewanga, a démissionné dans la fonction de secrétaire général à lobby qui a participé sous son dialogue pour selon le dialogue contre aspiration et peuple, mais entre-temps, Atikali, membre fondateur de l'UNC, peut député na compte de l'UNC, qui noir point de vue na bango. Bertrand Ewanga longwe na epa Kamerhe pona kolakisa ke Kamerhe aza congolais te. Kamerhe tosi makambo balobaki na Belgique te. Alors biso toza pour na makambo Jean-Bertrand Ewanga sali. Ebanaki banda kala Kamerhe position na ezalaki ki akota na dialogue wana. Posa nezalaki azwa poste premier ministre. Kamerhe aza opposante, Kamerhe aza na MP. Jean-Bertrand Ewanga lobaki boy. Apesaki d'abord mot d'ordre na jour ya ville morte o salamaki oyo ke no rassemblement et lobaki yango. Ça veut dire et la qui s'agit bien que no Jean-Bertrand Ewanga azalaki na position au rassemblement azana yango. Siko kokota ya Jean-Bertrand Ewanga na kati ya comité préparatoire aningaki akende ayeba likamuni nyozo lekakuna na kati. C'est pour cela au moni que no Jean-Bertrand Ewanga a comprendre que no il a comploté contre le peuple congolais. Yango moni que no Jean-Bertrand Ewanga a bima à la qui s'est polé que no INC avec Kamerhe ezali déjà bateau bazongi Kamerhe azongi na famille propre na eux eza majorité. Biso tokanisaki ke Kamerhe azali pona peuple or que azalaki pion ya majorité batindaki ye aya na opposition aya ko diviser. Tango ba moni ke ba komi na suka or que Ewanga lokola azali mwana mboka azalaki na souci ya peuple aye comprendre jewana yango Ewanga alongwe atiki Kamerhe azongi place à Outaki. Ewanga Awuti, ancien président fédéral, il y a eu des pèses dans Mbandaka. Il est distant tisekediste. A quoi jamais qu'on supporter et loko tatana supportagate. A commune sikango, a moni moto azo gérer, a zapena mécanicien mala moté. Nde wanga tele moni moyen ko continuer na moto te. Vital Kamerhe to yebie. Nde ko na biso Francis Kalomba lobaki no. Vital Kamerhe azali kabiliste monene. Et puis il va que Kamerhe asala livre bakoma pourquoi j'ai choisi Kabila. Tu es bien ou bien. Mais combien le mot qui a un peu non pourquoi j'ai quitté Kabila. Bolandi wana ndenge ba kinoa ba pesi ba point de vue na bango pona bango ba sepeli ndenge Ewanga a démissionné na fonction ya UNC pour selon bango Vital Kamerhe azali na opposant azali na mutu ya majorité pe Ewanga na azali vrai opposant Kinshasa et l'équipe. Bakinoa ba réagir ndenge Félix Tshisekedi na Martin Fayulu oyo bazali ba membre ya rassemblement ndenge ba yamba makina ba diplomate en secret comme annoncé na Africa News. Todo solana ba kinoa ba pesa biso ba point de vue na bango ndenge nini ba yamba ki publication oyo Africa News et publié ki ndenge Félix Tshisekedi na Martin Fayulu bayamba maki pas ba diplomate mais en coulisses et pourtant bango bazo boycotter makambo oyo salama na mboka bozo ba soki ezaki na rassemblement bayebi yango bien bango bakenda ko expliquer cause babengaki bango par exemple et que rassemblement tindaki bango wana eza mabete
mais soki ezali que na ndenge ya ba copie wana eza mabe mingi parce que soki nakozonga moke Félix pe biso pe tozo reprocher moi makambo ebele notamment réunion amemaki soi-disant IDPS na Ibiza bakendaki na majorité kosala baaccord moko mutatinda bango ti loto yebaka te ye pe ndenge moko aza mokolo aza ene soki eza kaka mpona aza mpe moto mayele asala bisika minene mingi toyebi soki eza kaka mpona ndenge rassemblement etindi ye eza bien mais soki eza na ndenge ya bacope na bango koluka kose positionne ekosukela bango mabe. Martin Fayulu na Tshisekedi Félix mwana ya grand poète boyebi na rata mondo yo que bango ndenge zana au moins nous le peuple congolais on souffre to kemba makasi soko tamoli na mboko o koti na kati ba kati 500 francs bazolia na ngwa lem sunga lem su $10 pour na lia même su lia na ba 500 francs lem su yo zolia na ba $10 donc ba kemba bazwa makama mboka te lokola biloko ya ndako na bango ba faina ngo ba komi ko sakana na peuple so bosala makambo o ezali pour le terrain national ya mama na moi et le bango clairement ouvertement devant les médias so zo mama na butu donc osala ba pensée moko négative ozomo les lokola camouflage hein les lokola camouflage balingi te vérité mo boye yebana tindenge bazawana basala ke loko moko te pona population basala ke loko pona ba point na ba avantage na ba intérêt na bango wana bolandi ndenge bakino bapesi ba point de vue na bango vraiment pona bango ekozala malamu soki makambo wana bango bayambamaki en coulisses ekozala pona intérêt ya mboka mais soki eza pona ba intérêt na bango eza malamu bayambamaka na moi nde bazoyamba bango baninga nyonso po bango soki bayambi baninga na moi bango bazomona ngo mabe et pourquoi bango bayambama na ndenge ya coulisses vraiment ekozala malamu soki eza pona intérêt ya parti mais soki eza kaka pona ba intérêt ya poche na bango ekozala malamu te. Kinshasa et l'équipe partout. Rassemblement a annoncé boycott, il y a une résolution sur le Kobimana dialogue tant que va changer format et en gros bakino va passer la fond de vie na bango. Pour que je vive tel que tu veux que je vive, pour que je ne sois pas précipité. Tant que tu as analysé en tant que peuple intellectuel, tout le monde que bango bazana ba prérogative oyo bango ba pesa ki na ba dirigeant ya gouvernement ba ko répondre na batante na bango po bango ba ko taper na kati ya dialogue tant que ba moni que yango eza ko salema te ezali passe mingi po bango ba kota. Mais vraiment ceux qui zali ko boycotter makambo suzu po desmond de tout le baganine ceux qui ko négocier na moto oyo zo ke négocier na yeba ke moto na lingaka yote yo po lingaka yete sur 5 points ceux qui andimé ta mi balé misato au baluki na simo tone population pour la population pour le peuple vraiment nandimi pour na nini wana pour kanisate que so OK ko négocier 5 points OK na adversaire na o alingaka yote yo po lingaka yete kaka 5 points ya yon super andima vous voyez c'est na to sakaye mingi mais er moko ya baluka simo autant la population te monsieur Etienne Tshisekedi na talaka sima te que plus ya za ko serrer tout au moins notre politique ya biso africain marche pacifique journée vie morte et que ba politicien biso ba koyoka yango sonité que ya longwa ni bonga wana na politique ya occidentaux dialogue il fallait ça mabandaka là mais pourquoi yo ça makana fin c'est que des avis moko za sage tango ba mo benga e vie moko doyen na mboko yo azana expérience azana expérience donc biloko azo sala ngona azo sala yebi c'est que ayebi yango po ayebi no suite kuna ba biloko na bango basala consultation basala biloko isimba rakati dialogue ezaka lokwa consultation. Ba mama mingi na Kinshasa ba koma ko utiliser bana na bango comme ba agent secret soki abimina papa na ye a surveiller ba mouvement na ye nyonso yango ba kino ba lobeli yango. Wazali kolo tekini Jibem piana zali kolo tekini
magazine Kenbe toza awa na commune ya Gombe pona kosola na ba papa pe ba maman pe biso comportement au basi mingi bazalaka nango soki papa azui mwana na ye ya mwasi baki kobeta mwa tour soit asomela mwana sucré au mwana mama bendi mwana pembeni pona koyebise que bozobima na papa na ba mouvement nyonso kosala surveiller bongo ya koyebisanga comportement wana eza malamu to ezaka po na sécurité ya mobali na yango zo utiliser mwana eza malamu te eza façon obebisa mwana tam su papa zuye asepela kete amuninga tam su aro quelque part afandi tam su neti ezaka na pokwa papa aza quelque part na terrasse mo eza pena ndako so atazwa bia to azwa secret aza idée wana te me yo mama ko bando yebisa mwana na te ke omonde boke na papa na yo makamino so ya sa na nzela so yo ya obetelanga lisolo eza bien te na ndeni po ngai mama na utiliser mwana nga po alanda mbali nga seke na confiance ya papa na nga te batika mpona kobatela fitir ya bana na biso en tout cas eza malamu te wana eza kopesa mwana éducation te eza malamu te eza mpe ozobongisa ndako na yo te ozokobebisa nde ndako na yo bolandi wana ba papa na ba maman ndenge pe ba lobby na micro ya KNB alors eza malamu te na ba maman oyo ba utilisaka bana pona ko surveiller papa tant sou papa nzela quelqu'un ko sala mabete ake juste ko tambo na mwana na donc maman o sala ka bon yebo zo sala perte pour papa linga sala mabe a obanga na mwana te donc ya malamu na bolingo eza kaka que boza na confiance entre bino mbale Kinshasa et l'équipe partout. Mobali yoko réagir ndenge nini soki apprendre que moi sina yo abana ko bo mambongo abatu pe abungisi yango sans que yo zala au courant. Kaka moto bengaka ye bébé Koko vango Chanel lelo tozo na réaction ya ba papa ba yebisa biso soki avant na kana mwasi na ndako alalaka na ya lamukaka na ye et que abombelaka voisin moko mbongo ye mukolo ndako ayebi te et puis lobi mbongo yango ebungi réaction na ye kozala nini akofutela mwasi mbongo wana to akotika ye azwa charge makambo na ye lokola abombelaki soki explication na ye eza claire na trouvé que non eza réalité makambo ayebisingaki babombisaki ye mwa mbongo mais abombela ngai aexplike na bosolo ke non moya kozongisa aza na yango te ngai na kosalisa ye avant azwa engagement na soki aza mwasi oyo ya botosi mwasi oyo ayebi ke bazodirige pa mutu moko il faut ayebisa mutu azodirige comment ça fait-il obomela voisin mbongo mobali no ozali na ndako ayebi te ezalaka te nakoki kosala ke nafutela ye mpona bomo soni mais eza bien te parce que ekoencourage mbala nsima azongela susu c'est ça aussi le problème comportement ya mwasi tokokondane yango mpo asali mabe mais mabe mpe eyeli ye baye koyiba soit mbongo yango lisusu na kati ya ndako d'abord nakokondane mwasi mpo le maître ya ndako eza mobali mais lokola azaka mwasi na yo je crois que okosunga ye kaka boyoki ndenge bandeko na biso ya mibali balobi na micro na biso ya KNB misusu balobi ke mpona koboya kaka makelele ya kofutela mwasi mbongo me mbala nsima fo ayebisa ye misusu mpe balobi bakofuta te me ya malamu ekozala na mwasi avant okotisa eloko na ndako ya bato parce que ozovanda na ndako ya motu eza ndako na yo te afo okotisa eloko na ndako ya motu fo koyebisa mokolo ndako mpo lelo so afuteli yo ya mokie me yalobi ya monene kozanga moto akofutela yo donc omeka kochange na point wana Kinshasa eleki partout. Ministère amène à Bengisiba jeunes nyonso on a 2 grandes journées où azali pour organiser récolte de jeunes le commandant du 1er au 2 septembre. Récollection de la jeunesse, il y a un ministère amène. Oyo Thomas Léopold parmi ba valeurs, parmi ba concepts za katina Thomas Léopold apôtre Mutombo. Yango na zolo ba pora ba ndeko nyonso. Eza bi pa yo cadre oyo azoko ya ko tailler, azo ko former, eza cadre ya coaching, oyo pa yo jeune akoya ko zwa ba outil, jeune akoya ko zwa mayele, jeune akoya ko yeba ba valeur na ye pour permettre na jeune obengi chrétien aye ba ko bunda na vie, pe ba ko koma na ozali miango nzaba bongisa ki pona ye. Récogen le premier, le premier zali jeudi et vendredi le 2 septembre. Na ministère amène 8e rue numéro 4. Na bengisi jeune qui ça. Azala joueur, mécanicien, aux étudiants, aux étudiantes, au bengami a on a cadre oyo, ya ministère amène. Et l'on a Thomas Léopold a bengi yo oya.
oya koyoka peza na ba valeur kati na makambo kati na yo mais omiyebaka te mais na nzela ya recogène okoya kozwa pe okokoma parce que ça koyoka pe mopakolami eza azo ko impacter mbala moko parce que ko réussir na vie ezosenga makoki moko boya accompagner yo et Dieu a prouvé pour nous un homme l'apôtre Mutombo yaka pa zwami na Brazzaville yo zwami na 24 communes ozo na biso rencontre oza pona yo jeune ya kisasa nyonso ya église nyonso ya bansamble so pa ba jeune bazali bo bianga mbo tia makona bino awa le 1er le 2 septembre dans le ministère Amen. Tu as deux vacations, tu as 9h, tu as 12h et de 15h à 18h dans le ministère Amen. Jeudi et vendredi, tu as posé les pamboli pour nous, tu as écouté na musala nzambe, tu as lengé le programme munene. C'est que tu as inscrit à pambola bino. Ba jeune nyonso, wa zelo kwa jeune kwa ngai. Ona no azo vini na charge te. Wa mona ke non akozangwa hier à part nzambe aya. Ouais, vraiment, c'est une journée formidable. Donc, toujours lancé l'appel à tous les jeunes, tous les 4 ouais, Kinshasa, toutes les communautés, vraiment, ils ont référence, réunion, réunir, biso un chrétien, comment on a une initiative, comment on chrétien, comment riche chrétien, la Bible, comment fils d'Abraham, vraiment, ils ont vraiment juste vraiment pour la biso. Initiative au papa Zui. C'est quelque chose d'important parce que les jeunes ne s'embriller trop dans les bar, les boîte. Du fait que Nzambe a révélé à propos de la prière, de conseil, c'est vraiment important pour les jeunes tous Zalaka. Oui, je suis jeune, j'y vais. Po ya bolengeli mobu ya kelasi 2016-2017 pe po na makambo mosusu oyo ezotungisa mabota mabiso Radio Maria elengeli bongo novena po na kolengela année scolaire 2016-2017 elongo na barkange Michael, Raphaël, Gabriel du 27 août au 4 septembre 2016 na nzela ya Radio Maria 89.9 MHz. Mokolo ya lomingo pe mokolo ya suka le 4 septembre ekozala bongo journée de louange et de bénédiction pe ba bengi bongo ba étudiants ba enseignants pe ba bandeko ya mabota mobimba na sanctuaire ya Notre-Dame de Paix de Fatima centre Lindonge de 14h à 18h bandeko nyonso ba mema ba bougie na bango pona lokumu ya Ngondomo Sainte Maria Marie Reine des Anges Kinshasa et l'équipe partout. Ba famille Mbemba bazali na mawa ya koyebisa bandeko pe baninga nyonso liwa ya papa pe koko Alphonse Mbemba retraité ya SNEL na département ya distribution oyo akufaki mokolo ya le 25 août oyo na Mbanzangungu. Nzoto ya Moei ekobima vendredi 2 septembre pe bokundami kosala makaka kuna na Congo Central. Communiqué oyo ezali ko s'adresser na ba oyo nyonso bayebaki. Par ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC.
sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Quelques supporters congolais pensent qu'ils vont point de vue na bango par rapport à l'absence de cadre moussus ya Léopard. Sélectionneur ya Léopard Florent Ibengi auti ko réaménager liste ya ba sélectionné na ye oyo il faut bakutana na République centrafricaine na cadre ya rencontre ya 6e journée ya éliminatoire CAN Gabon 2017. C'est pourquoi tu es tout solo là na quelques kinois a on a terrain à Bondo ba yebisa biso soki réaménagement wana ya Florent Ibengi bango bazo juger yango ndengeni. Quelques joueurs Florent Ibengi a sélectionné qui a kati ba petit ba joueur mususu. Il m'a entraîné à Ebiti dans le salon. Tous qui na sélection moboué, sélection na plus à la norme makasi. Tous qui na dans la place à 9, tous qui na 4-9. Tous na Jonathan Bolingi, Cédric Bakambo, Jérémy Bokila, Nadia Merci Mbokani. Mais pour l'instant, Mbokani depuis championnat zone à ta minute mort à Betité. Cédric Bakambo blessé, Jérémy Bokila blessé. Donc Kabananga bon. Pour l'instant, 9 autres contenus pour Nanga, 9 autres contenus, Jonathan Bolingi. Koudimba na gardien, oui, mais le gardien va bazan avant. Le gardien bazan avant, Bakoyamba, Matam Piazali. Minute sur la RDC, tout le bio moro betati. Au moins, non, et on a goûté le roté pour Diogo Pena Bazali. Parce que les joueurs ont une bêta. Ils ont une bêta, ils ont une expérience dans la compétition. Donc il faut que en place c'est le critère entraîner à taille les joueurs à remplacer. Donc si azui bango ebi ke ba na compétition na kolo ba défendre RDC. Ba sportif congolais ba pesi ba point de vue na bango biso to souhaiter kaka bonne chance na ba Léopard parce que coach Yende a yebi ba joueur oyo a sélectionné pour na ba faire face la République centrafricaine le 4. Donc biso to na ya robakisate mais to souhaiter kaka bonne chance na ba Léopard pour la rencontre le 4 septembre. Le 10 septembre, FC Renaissance a rebêté contre Daring Club Motema Pembe. Yango bakinoa ba mituni. Ce qui est allé kaka simple coïncidence. Il faut bakuta. Asa so bakuta na première journée té, ba ngaba bakuta na la deuxième et la troisième. Le zaka il faut bakuta na ndenge matina division d'élite. Bazo obligé bakuta na kaka quelle que soit journée. Les tirage au sort ba uti ko salande ekutani ke tokutana na Daring le 10 de zawa. Ils ont match, ils ont bien préparé par l'INAFOOT. Ils ont bien préparé par l'INAFOOT. Renaissance contre Daring. Écoutez, pour le premier match à l'INAFOOT, on a une Renaissance. Ils ont bêta na Daring. Daring na Renaissance. Donc même biso to kabwana biso pour la Renaissance ngamo na fibo. To kabwana na bande na biso wana souena biso ça un jour. To kutana bango pour to like bango que non biso elo de longwa ka pa na bango to like bango to prouver bango que non to longwa pour na qui me sera té victoire sera té donc au na to mettre bango les 10 victoire les ali donc na ici bande ko na biso fibo bo bangaté boya vraiment tout dans la victoire to gagner match wana Renaissance ba kokokana na DSMPT ez équipe munene ya mboka oyo tozana 3 équipes awa tozana Vita tozana DSMP, tozana Mazembe. Renaissance, mais yebisa bango. Ceux qui ba meki, Mazembe sakana na bango biso to like bango ke baza bana. Vous appelez ça grand match. Grand match d'abord pour la Renaissance. La ndenge matipe na première division. Bando beta ba match à bana mike, azo beta na ba équipe moko ya deuxième division, ba équipe lokwa banzaki mwena, ba équipe lokwa ba AC Bandal. Mais c'est quoi comme une cour des grands. Léopard, il y a RDC, Basala qui premier entraînement la Bango pour la rencontre il y a le 4 septembre contre RCA. Besoin d'engager les Kakikuna. Comme prévu, Léopard, il y a RDC, Babandeki entraînement lobby mardi dans la soirée dans le stade de Martyrs. La majeure partie, il y a des joueurs Basala qui présents sauf Paul José Mpoku.
oyo akokoma lelo parce que azalaki nano na niveau ya Grèce pour négocier son contrat. Marcel Tisserand pe nano a comité Kabananga na Hervé Lomboto, tous arrivent aujourd'hui. La grande surprise ezalaki Robert Kidiaba, ancien portier Yaba Léopard, oyo azalaki comme invité ya staff technique, envie ya ko motiver baninga na ye pour la qualification. Nyonso eleka ki malamu ba joueur ba s'entraîner qui normalement. Deuxième séance d'entraînement, il y a le léopard et ça bon prévu le long à même heure. Mais Tommy Touni ceux qui entraînement yango eko sala mandengeni parce que tout monde qui bazala qui commentait podium moko na kati ya stade de Martyrs soit disant baloué stade pendant 2 jours soit du 31 ou au 1er septembre et pas ya bande kona biso ya église chapelle de vainqueur yango Tommy Touni ceux qui ba léopard ba kende ko s'entraîner na église ou comment. Likambo mususu ya pas ezali que ba léopard bazo ko s'entraîner mais il y a même pas un policier pour leur sécuriser. Tango kaka basilisi entraînement ba supporter ba kiti na kati ya heure de jeu ba journaliste kutu bazo ki ata tenté ya ko interviewer coach to quelques joueurs. Donc il est grand temps ba kondima meka kozwa ba mesures de sécurité pour éviter le pire. Kinshasa et l'équipe partout. Innovation sur innovation, Bogolanda, toujours et encore, besoin d'actualité aux alliés qui dominent Facebook. Na Facebook de mission, il y a Bertrand et Wanga na poste, il y a secrétaire général, il y a UNC, et Zoloba Mamakasi et Wanga Alobi que position au parti à Vital Kamere et comme il cause très dangereux pour la République. À côté qui comité préparatoire même à longa ezakuna te alobi ponaye solution ya RDC ezana ba leader ya Soloba Vanda Kabila Katumbi Kamere Bemba na Tshisekedi ancien secrétaire général ya UNC oyo atikali membre pe a garder mandat na compte ya UNC na Assemblée nationale alobi kutu ke ba proposer fonction ya vice premier ministre na gouvernement oyo ya transition. Lokuta monene ndenge politico CD a relayé message ya Lambert Mende oyo alobi que et wanga après kozwa ba emolimo a claqué porte ya dialogue pe mutu moko te a beteli lisolo wana ya ki vice premier ministre na hôtel Béatrice. Politico CD a bakisi que membre moko ya UNC alobi na ye que ewanga abanda mwanza kala ba servaka 2 mètres à la fois te oyo ekomi ezalaki prévisible pour ba déclaration na ye akomaki ko sala yango sans ko consulter ba instance ya parti. Na Facebook kaka président talon ya Bénin oyo ayamba maki dernièrement et pas il y a Paul Kagame président rwandais a annoncé que mboka na ye Bénin est supprimé visa pour na ba africain nyonso. Donc soki olingi okota Bénin somba billet kita kuna mobimba po soki oza africain makambo ya visa kuna ezati. Et koti kaka na esprit ya ko favoriser masolo ya passeport africain oyo kaka nanuba président ya quelques autorités bazo salela avant batu nyonso bazwa yango. Na Facebook ba photo ya Baka Djouma en plein Paris na 18e arrondissement na gare de l'Est et na Châtelet. Oh yaya banda kenda poto abenga kate akozwa courant wapi awa po charger téléphone. Nzoka nde aza sans papier pe avanda kana place ya boye. Surtout soki boteka ki lopango po akende. Akobenga bino akobenga kana ebino jamais. Arrestation ya Rafine Tumba la patronne et Sali Makele l'effort na Facebook balobi ke Kofi Mutu akangisi na tribunal de grande instance ya Gombe communiqué eza signé Jed journaliste en danger ba femme journaliste boza wapi Kinshasa et l'équipe partout. Merci Bozalaki Ebele pour la Kolanda KNB mokolo lelo ekomi na suka botikala toujours connecté branché scotché na ba chaîne partenaire na biso Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.